Bonjour, bonsoir, chers internautes. Partout, besoin d'un habitude à 3W ABC One. Debiso Tolobaka. Jésus-Christ est le number one. En tout cas, ngai ren meta. Na zongi suna banda kuna bino pona ko bete la bino masano. Oh, to makambo. Ezo leka vraiment, awa na Kinshasa na mboka bakoko botika. Na benga masano pourquoi? En tout cas, bana phénomène où ezo leka to ebite et salama wapi. En tout cas, na bete la bino lisola au pire. Ndenge matake koma na 150 francs botia nga temba ameta paye pour les qui se grammatiser makambo o wapi. En tout cas na sa moi oyo nazongi susu na yepa na bino ko informer bino likambo oyo ezopesa pasi na population congolaise lipa oyo ezaki na 200 francs et comme il est là na 300 francs. Pourquoi et comme il a 300 francs? Parce que mukolo entreprise a lobby que il faut amatisa ba produit na ye hein et loko kokam en tout cas ministre d'état en charge en tout cas il y a économie à Keiti kokuta na ye même mukolo entreprise wa kitama pa a lobby aboyi akokitatie pe ministre aleki na ba écran na biso bokolanda exclusivité ya makambo na zolo ba en tout cas après kosi sananga awa notre cordon Jerimbulu bel et bien azo balancer biso extrait ya ministre oyo azolo bana batu azo inciter population baso mara ali pendant 300 francs parce que eza makambo oyo ya en tout cas pesi pasi na mitema peuple congolais ba mama oyo batekaka mapa hein pona kolesa bana ba tika kita en tout cas babimaki na nzela ba basela monga mapa pona ko marcher pona ko telemela en tout cas malgré menace na bango na ko marcher pona ko telemela eloko moko échanger en tout cas tozo kende wapi to upti wapi ne balobaka amusala nde maloba mingi te musala en tout cas nalingi na loba boye pe da rappeler bino bote bien que awana Kinshasa tozana usine ya munene oyo esalaka farine ezala de blé ezala de froment otobe toyeba yango pe totika yango na kombo ya midema en tout cas minoterie de Matadi ezali en tout cas et fournissaka ba denrées alimentaires Itali masangu farine de froment donc farine en général ils produit na Matadi kana simanda kwa oyo tokoko zanga te tokoko lela te que mapa mati po mundela matisi biloko na yebiso mongo toza na compétence ya ko sala que to s'enrichir na biloko neti ba mapa na pona nini motema mabe ekozala ti na niveau oyo to monaki awa bandeko na biso alufu bafongola ki frontière pona kotekela biso biloko etali huile loso banini en tout cas awa na Kinshasa ba ministre na biso ba tripoter ba falsifier ba boya ki ba produit na ekota tala ndenge kongola zo kufa na nzala kopo ya loso na 1200 papa asali musano a pousse poids à 500 soit même des tours nzoto elembi aliaki bien te asombi kopo moko ya loso or biso awa kaka na bumba loso ezali tala bilangebele ya loso. Maman na biso première dame oyo a lancaki en tout cas bukanga lonzo o ba na ko produire ezala fufu ya manioko ezala loso ezala ba soso ezala banini balobaki que ba denrées alimentaires ekokita mais jusque là tozo monaka ezo mata au fur et à mesure to yebite Kinshasa ngo mulunge kaka to komi na suka to ezani en tout cas maman Deles alobaki na élément na uti koleka pour ne pas répéter le fait en tout cas mboka bakoko batika eza héritage na to telema to cha maboko le pays se libère d'elle-même nga iran metana zo sabino photo telema en tout cas bino ba diaspora botika mboka nazo inciter bino à la violence c'était ben tozo tali sabino eloko nini ezo se passer bel bien en Kinshasa lipa auto tika ki na 200 francs et comme na 300 francs population akoliani yango wana ezo favoriser ba chege nanda ku parent aza a mesure te ya kosomela bana na ye nyonso lipa bakokata na kitendi mais moi la soki abimi na ndia comme na moyibi akomi chege azoke koyibaka par-ci par-là to éviter les temps soko azaka ndeni so pe bakangi lelo lo batiki na bango ye na nzela a continuer ki moyibi na en tout cas to éviter où va le monde Kinshasa ezokende wapi na éviter bokoloba nga partout eza bongo bamboka mso eza bongo mena ndimite oya biso eleki to éviter soki Sodome na Gomorrhe ngo lingezo na Kinshasa to eza ndengeni to lobela bino likambo etali mai au pire oyo mutu ye moko azo sala ndaku na ye asombi kaka ba produit ya balobaka nini ba produit ya stérilisation aza nango na ndako somo pe na moins cher mais azo sala po a produit au pire batekela batu 200 to 150 francs to 100 francs ya matisi yango fois 2
totuna boye o la usine esalaka basachet ematisi basachet ekomi soki na combien yango wana biso tomaise ndeko na ngai congolais mpona nini mote ya mabe boye yo mai otoki kaka na pompe otie produit osombi moins cher yango wana omati mai ekomi pase régie des eaux pa lobi bamisala na ya bande kosala na régie des eaux esili nanu te mpo tosukola ya pamba fo somba sachet ya opie oyo ezalaki na 1000 francs ekomi na 2500 en tout cas bandeko na ngai bino bozota bosekaka biso tala irani meto akenda kolokota non naza wana mpona koinforme bino makambo ezoleka en tout cas na mboka ya bakoko botikaki en tout cas toyebi te phénomène oyo soki tokosuka nango wapi tokokende nango wapi ministre na biso ya économie Joseph Kapika oyo aleki na baécran ya peuple congolais alobi ke nakutani na mundele oyo aproduisaka mapa aboyi kokitisa sans même koyoka sodi ye ministre d'état ye moko en fonction alobi ke bosoma nanu mapa na 300 en attendant topesi ye 24 heures jusqu'à ce que akokitisa ye azotenir mundele wana alobi non na okitisa te eza baproduit na nga oyo alinga sombi soki te nakangi maison na kie bazobondela ya kobonde est ce que mboka ezalaka bongo en tout cas bandeko eza pasi mpona mboka na biso nayebi te tozokende wapi mpe tozosuka wapi mpona toinforme bino ke lelo na Kinshasa lipo ezali na 200 francs tozosomba yango na 300 francs mundele alobi oyo alingi te atika asa mokili na ye ezopesa vraiment pasi tika napesa merci à notre patron na ya ata nyonso ekomi pasi ya facilitaka biso canal ya médiation mpo toya na bandako na bino. Je dis un grand merci à notre la patron na maman Chantal Ayao mbote na place eza na baki na 2018 awa jusque là na omona basine devia mutu moko te na obwaka su mutu te na obwaka kaka mama na nga que j'aime bien maman Chantal Ayao avec mon patriarche Kape Pula na cordon na nga ya munene ya mboko cordon Jerimbulu veut dire ngai Irene Meta esalinga soni esalanga mawa kwala bandako na bino mpona koinforme bino koloba nini peuple congolais azokufa bino bozotala en tout cas maloba ezokiba yango bozoka nazoloba mbango mpo kanda oyo naza nango ya kosakana te veut dire lipa ya 200 francs ekomi na 300 francs biso bato ozelaka suka ngonda yango baparent na biso basalaka mpe misala malonga te kongo yango mpe musala obino ozomona biso bandako na bino musala mo jeune faire un journaliste azaka mbonga banini eloko te veut dire maman Chantal Ayao soki asali te veut dire mawa ya trop en tout cas toyebi te tozokende wana tokosuka wa en tout cas bino boza na baposibilité ya koinvestir na mboka na biso en tout cas bokanga maboko te boya na bausine na bino boya na bamoyen na bino soki boza na bamachine oyo eproduisaka en tout cas boyebi ke koyede bandeko na bino botika na mboka en tout cas boya vraiment boya nango botia en tout cas ndenge esali mama na nga Chantal Ayao atie bamatériel na ye en place po tosala mosala toujours na souci ya bien-être à population congolaise. En tout cas ngai Irene Meta avec toutes les regrets na komi vraiment na suka émission na biso tika na pesa grand merci na bino nyonso bolinga koyamba nga na bandako na bino bino bozelaka vraiment ABC One etienne nini lelo ABC One esala nini lelo en tout cas nazo insister abonnez-vous massivement et kosala biso vrai bien grand mbote na bino nyonso na bosente molandi monene na ABC One dadi mbenga bambote na yo mami mbenga bambote na bino nyonso ngala mio tokutani au prochain numéro na rotika te kokita sur les champs sur le terrain kolukela bino ba fait kokundola oya mabe oyo salema en tout cas to tia maboko po mboka na biso kene liboso ngala bino tokutani vraiment au prochain numéro avec plaisir bye.